Hello, bonjour. Mbote mingi na mioso to bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesini ba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boli bande ko nga boza malamu. Ngai ça va. Kimi ezali. Nzamba mama. Aho batela nga. Na ba kola mukeza habitude teta onza ma pesi pe ma bo moyeba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe. Merci oyembeli epe. Tala ndenge na komange bungebu. Na ba soza mutakanda ko tala ngate po sepena na ngaiti. Soza muta gentil tala nga po sepena. Voilà, le naza mo liselo ko betela bino ya kolbana bino ete. Neka mo liselo mo muke ya kuswana bino ya kotalisa bino ya kotalisa bino. Bobino mama Eliane Nitu naza na Kongo naza na kati ya mboka Kongo. Bible biso ete muta ya kosala te aliati. Mutali ko be na motoki na ye. Mais na yebo ibisa bino boye. Bino ba oboza na ba famille na mboka Kongo. Bino ba oboza na ba parents bazali, mama azali, papa azali. Tope yo oyo zata mususu mama azate, papa azate me bokilo azali. Yo mama Eliane Nitu elibelo kwa sika. Komitungisa te mama. Numéro na nga téléphone oyebi yango très bien. Benga na WhatsApp. Pourquoi na WhatsApp po mikolo nazana na Congo. Ah mama Eliane Nitu na fungoli la providence alimentaire. La providence alimentaire naza koteka biloko ya kolia. Biloko surtout oyebi ya kolia eza awa pe mama Eliane Nitu. Par exemple, na kola kisaboye. Oza na besoin ya kosomba corne bœuf. Yo mtoza libanda okosomba ya moko te. Carton. Soit osombi carton ya muke, soit osombi carton ya munene, parce commande ka epa ya maman Eliane Nitu. Maman Eliane Nitu so nene akosala livraison. Na okende ko livrer ba deko esika bazali. Yo esika bolenga ba mama bokilo Tunza mama bokilo mama akufa papa akufa lenga mama bokilo parce que bango atikali ba deuxième parent. Oza na posa abili. Toza na lait. Toza na lait ya muke, toza na lait OP ya munene. Voilà. Toza na modèle oyo ya milki oyo ya munene za ya mukepeza na ba prix moko za vraiment abordable soko za na besoin o hésiter te benga maman Eliane Nitu peu importe place yo zali commune yo zali ceux qui yo commandé ka biloko yeba ete maman Eliane Nitu sa nene a okende ko sala livraison esika oyo bozali toza na ba mayo oyo bozo mona na ola kisabino boye partie oyo naza na détail. Mais dans la partie oyo il y a gros et ça l'autre côté na ko la sabino puis l'autre côté c'est ka gros ezali donc nazo teka gros nazo teka na détail ba mayonnaise ango obi maman tu kendo livrer maman carton ya mayonnaise ango ya munene ezali ya mukepe ezali l'homme doit manger par le sueur de 100 francs motoki na yo travailler prenez de la peine c'est l'éléphant qui manque le monde. Na beta libanga pote na zuwa motete na motoki na yo nde ozuli futa yeah oh la vie est belle yeah oh voilà ba milki ezango bango bavandaka oh c'est bon oyo initi bango mo bavandaka ba yebi tozala ba milki ya modèle na modèle voilà soko commandé maman Nitu akosala nini ako livrer libota escale mama ebolenga na babokilo bino ba ebola na babokilo bolengela fanatique revote kotala ngate toza na auto bengi mafuta bomoni toza na mafuta toza na ba 5 litres toza na ba 25 litres toza pe na ba 1 litre 5 litres eza 25 eza 1 litre pe ezali mama mose libala lingela bokilo te lingela mama bokilo ce qui mama za kokufa o lingeli mama bokilo pas comme deuxième maman ce qui mama za bongo lingela mama o voilà toza na biloko ya ndenge na ndenge même ba couche pona bana ezali oza besoin ba couche o semeki nanga botaki moi nanga botaki moi ça ya botaki moi ça ndeko nanga botaki mais ça la plaisir sombele ba couche ba couche ya moyo sombela moi si ande ko ba couche ba bébé ba pampers ezali au commandé ce ko lingi carton ya pampers oyo monigo y a pas de souci ba carton ezali maman Nitu ako livrer ba pampers ya wana ba couche ya bana ya wana nyoso yo ko linga pa maman Nitu ezali bi bobi kama Eliane Nitu alonga nzala ti nyoso ezali oh mama biso sika so batini mutamusala somba ka ya muke mama ya ngoyo otinda so mutamusala somba ya muke te chez maman Eliane Nitu
la providence alimentaire. Ça sachet sucre yango. Oh, tu as 5 kilos. Si on a 25 kilos ezali. Then I bisi bino maman yetu azoteka en gros, azoteka pe en détail. Ce qui na lobi détail, oh les eza détail. Et pas dans un détail yango. Pour gros, eza na ba sac. Voilà. Oh, tu as besoin de thé. Ba thé wana oteka na ba thé eza lisusu te ba thé yango. Ba thé na biso yango yo. Olingo sombi ya munene, olingo sombi ya muke. Ya gros, koleka munene o ezali ezala ba carton. Soko olingi en gros o sombi. Maman tu namona ki oya muke wana epesa na carton na kopesa carton. Maman tu namona ki wa mwa epesa na carton ezali. Maman lita sani azo sala. La providence alonga zara musala nga yango onde ba jena ngai. Comprendre? Tokolati bulbe c'est la maman. Margarine, tu as aussi le Nico Mickey. Ah, toujours avec qui? Avec Mickey à côté. Boulbert. Mickey. J'ai mangé Kimi. Margarine. Tu me dis margarine. Et Kimi, ça va y être un bon, ça va aller pour vous là. Ah, on est basé Nangai. Nande Moussa Nanga. Yango, yo, maman, tu yango. Donc, tout ça là, bah. Mateka nde tobenga kango bulban surtout bulban bazo wana nde baozela yango voilà yango oyo eza détail so oza na besoin ya bacarton olingi bacarton ya monene bo balivre yo olingi carton ya oyo nyonso ezali voilà toza vraiment na nyonso oyo babaka kotikudi bionso tatu bapati to spaghetti oza nango besoin yango oyo ndenge eza boye oyo tosimbi eza détail en groupe ezali oyo eza détail en groupe ezali voilà mwa ngai esimbaka na pichard oyo ndenge pone ebongaka pichard oyo ngai mpe ebongaka na pichard oyo sombela mama carton pichard sombela mama bokilo carton pichard soki balambi pondo soki batie pichard oyo bazwi mpe na thomson basali nini basangisi pondo ekomi elengi please pondo emati lisusu sentiment emati sentiment bon appétit déjeuner yango oyo bon appétit déjeuner bomoni yango voilà so someli mama blend wana mateka wana so margarine obakiseli mama ezala kwa Nutella voilà elle quoi Nutella na biso mama asali nini mama alie bana balie mama bokilo déjà sa koli na ye ali atama bilo kitoko ya mwa mikolo na suka ali atama bilo ko moko ya ngebu yeleng nde biso toza kuna na ba nini ba Nutella voilà yango oyo toza nango ya minene toza nango te ya minene koleka oyo pe ezali soki mpo olingi yango carton nango ya mobimba okozwa yango sans problème olingi mpe carton ya oyo okozwa yango mpe sans problème o sardine sombela mama carton ya sardine sombela famille carton ya sardine mama bokilo carton ya sardine basardine yango eza na bacarton toza na bamodele 3 modele ya sardine ezali awa eza na bacarton ezali oyo nasimbeli bino parce que magasin eza na 2 côtés oyo eza côté détail côté gros pe ezali voilà tozoteka na gros tozoteka en détail la providence alimentaire maman elia neti la providence alonga nzala mikolo na bakoto babi moto aliaka bela motoki na ye voilà toza mpe na basavon savon le coq tokola nango boyebi yango bien basavon yango wana savon le coq toza nango soki ya jaune toza nango ya rose toza nango mpe na ya pembe bacarton ezali oyo eza kaka baéchantillon ndenge nayebisi bino toza na tete toza na gros oyo eza kaka baéchantillon et voilà mpona lelo nasukiseli bino na mbala nsima na kosala nini na kolakisa bino omoniki kote basoso kutu nalakisi bino nano te wana tosuki nani boye mwa moke mpo nayoki mwa molonge na kolakisa bino me nalobeli bino mpe kake chambre froide ezali o napesi mpe badeja ebele bino bayibolingaka mama ile ya neti bino bayibolingaka mama ile ya neti bino bayibosipa mama ile ya neti na basoza mutakana kotala nga te po osepano na ngai te fanatiki revote kotala te po osepano ngai na mwana nzambe
nazala moto akanda te ngai nalingaka koseka na mesana koseka nde epesaka bonne santé mpona journal lelo nasukisila kaka wana me nakosala nini nakoya lisusu kotalisa bino kolakisa bino oyo bomoni te kande nalobaka sikoyo nde toza boye naa na Congo benganga na numero nanga benganga na WhatsApp okozwa ngai passe commande na yo so passe commande livraison à domicile tokokende kosala livraison à domicile esika oyo kotinda yo tindi moko mpe mama elia nito mama elia nito azwi biloko ake kotikela nini ake kotikela famille ake kotikela libota. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzambe ni meshani bana betu boso boka matababizi.